Bika tokubike no moko twavana sedito kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ulendele kutovwana sedito tata fuma mbanza betu bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa
Tusamba. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wase yo ntwadi ongitata mwanda wa velela bika wakwa masikilanga muna ito tukwa yakwa ilemvu se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata molumo santo. Lelo tozali na date ya le 12 avril l'an 2025. Kokanisa na mai oyo batata bayebisi biso. Balakisi biso. Koloba était na 5 mois batata bango nyonso misatu ya bulu ndenge bafandaki awa ezalaki grand devoir munene koloba ete badate nyonso oyo ezali kolakisa bilembo ya lingomba to na tata Simon Kimbangu tata Molimo Santo banda mbotama na ye na 1887 e bandeli ya musala na ye 1921 ezalaki na bosengi ya bapapa bango nyonso misatu ya bule ete badate na bango nyonso wana fo eyebanaka na ntina nini badate wana fo eyebanaka po ebanda kolakisa biso makambo nini oyo malekaka. En 1960, na ibandili ya lingomba ba papa bango nyonso misatu bakangaki likambo eke na badate nyonso wana bakonzi ya JTK ezala Kinshasa ezala Nkamba ba monoka ba papa bango nyonso misatu balakisa bango ndenge nini likambo yango ezalalaki na badate nyonso wana na ntina nini tango jeteki azolakisa théâtre na ye batu bakolanda likambo yango ezalaka ndenge nini. Donc, en 1960, yango tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani aza kosenga na biso bakonzi ya JTK, surtout la direction générale et awana Nkamba to reprendre ba texte nyonso wana banda 1960 ba papa ndenge babandaki kolakisa biso. Parce que évangile na makasi ya munene ezo salama na kati ya théâtre ndenge tokolakisaka ndenge pe biso bandimi to oyo bazali kolanda likambo tata Simon Kimbangu bazali koyekola. Insistance wana ebandaka na batata banda 1960. Kotala eke en 1963 yemoko papa mfuma mbanza yepsinga benza nazo kotisa yo na mouvement ya théâtre ezali na ntina kolobete nazalaki acteur
na kati ya GTK pe chaque théâtre baza kopesa nga rôle ofona jouer ngai na bomwana na bandaki ko comprendre te na kota na Afrique papa fuma banza lobite malgré oza na Afrique kasi soki théâtre ezali fokotaka apesaka yo rôle faut jouer kolakisa ete koyeba histoire na tango wana théâtre ezali kosalema donc faut koloba makambo ya solo ndenge esalelaka yango na 1989 wana na date oyo ya le 12 avril moi ba commentaire ezalaka papa Diangenda alobi ete fo bolakisa likambo ndenge nini ezalelaki. Donc insistance ya papa Diangenda était passation ya pouvoir la date ya lelo le 12 avril na tango 1959 ndenge nini papa Diangenda bandelaki musala na ye na date ya lelo ya le 12 avril 1959 wana ndenge mate to uti koyoka awa papa Selo ndenge atei biso tata Selo ye azali pe acteur ya GTK manso wana ndenge bandaki koyekola papa Mfumwa Longo papa Diangenda kontima na date oya le 12 avril 1959 na 1989 wana ndenge alobelaki ya passation ya pouvoir alobi na Kikongo saluki atata Nzambe mbote wa vewa kyo kwa yaniki mosi kanti kukibongela ko musala ya tata Nzambe yo benga minga Nzambe malamu ye moko na vocation na ye apesa yo kinganga Nzambe kasi o mizwila te o mizwila te liloba ya papa Diangenda kontima lelo yo eza na biso banganga Nzambe lelo toza na kati ya temple lelo oyo tozali kozela biso nyonso papa Simon Kimbangu Kiangani alobi nini kozala motambulisi esika ye papa Diangenda alobaki ete kotambusa milimo ya bato eza likambo moko ya mpasi soki okolonga soki okolonga te na 89 wana ekoloba te lokola lelo nazokomona mingi bakoti na kati na Lingomba tokomi batambulisi kasi ezali te po toluka kobungisa milimo ya bato kopesa théologie mosusu na likambo ya tata Simon Kimbangu surtout lelo ekomi ete tozali koluka Molimo Santu ye nani ye biso toyebiki tata Simon Kimbangu mingi tokoti wete kobungisa milimo wana ya bato koloba ete tata Simon Kimbangu yete Molimo Santu pamba te Molimo Santu azali nde mupepe nde azali nde pigeon boye akoki kosala mutu te nzokande azali mutu tata Simon Kimbangu toza komona ba histoire na ye nyonso wapi na kati na nkamba ebandeli ya musala
yango papa Mfumalongo akikobakisa te tokeba na biso bandimi na oyo tozali bapakano bato ndenge wana oyo bazali kodétruire likambo tata Molimo Santu bakoyebana na mateyi ya mabe oyo babanda kopesa mpe bizaleli na bango ya mabe oyo babanda kopesa. Azwaka exemple ye moko papa denge ndako ntima lelo oyo toye kofanda awa na kati na nkamba 5 mois nzala ezali awa ndenge nzala eza na kati na nkamba ale nazwi bato oyo bofandi na nkamba azwaka ndakisa na tango wana papa wa Sukulwa mutu azalaka représentant de la ville awa na kati na nkamba tozwi na bandimi tobandi kotambola koteya sikoyo tokoti na zamba lokola nzala ezali tokoki kokuta bitabeteli ndenge bitabeteli nakoloba na papa wa Sukulwa eke kata etabe wana po toza na nzala po ete tolia. Papa wa Sukulwa akobanga tout d'abord ngai naza chef spirituel ye moko papa mutatindi ngai akokata kasi conscience est-ce que toyebi nkolo ya bitabe wana nani peut-être ye pesu aza na mpasi aza na nzala atie motema azo tala mikolo ke peut-être nangonga oyo etabe nanga wana ekoki kotela nyonso tunakende kolongola. Papa wa Sukulwa na bobangi wana kola ngai naza chef spirituel na tindi ye akati tokaboli tole tomeli mai toleki kaka na minute wana nkolo nango aye ko remplacer etabe natielaki motema bakati nani oh papa Mfumalongo papa jangenda mutalekeli awa ata kondima ngo ezalaki ndenge nini kasi akobanga likambo te kasi ezalaki na likanisi na ye te ezalaki na likanisi na nkolo nango te bali yako papa Mfumalongo likambo te kasi likambo te wana ezali nde ngambo parce que nanu papa Mfumalongo asengaki na nkolo nango te esika wana badiangi ndalo bagete baso batambolisi tosala très attention na likambo wana nzambe ayebi ete papa diangi ndakati sili etabe kasi asengaki permission na nkolo nango te ana motif mobimba tata Simokimbangu ukatsaki etabe ozalaki na nzala kasi wana nini nano sengaki pa ya nkolo nango te nkolo nango soko sengi akupesa lokola pe ye aza na nzala peut-être akolongola mibale to misato o etikali apesi pa yo papa olia na bino nyonso kasi lokola nano sengaki te wana ngai Simokimbangu nazwi yo motif liloba ya papa dangi ndako ntima biso batambolisi esika wana toza kopesa na nde mateyi musala munene bapesi biso solo elanga tata Simokimbangu eza ya munene basali baza muke baponi biso kasi malamu bapona biso kasi kosenga te kenga na sana poso na esika boy batambolisi tolobi da batambolisi iso ba pasteur baselo bateyi bakengi e biso pe bandimi
ondimi okoloba ete nga nalingikaka na batianga esika boye balamu bapesa yo kasi kosenga te kotambusa milimo etata molimo santo ndenge moko mpe na kati na bamouvement malamu batia yo na esika wana tambulisa association boye tambulisa esika boye kasi kosenga te likambo ya tata nzambe kosenga wana ekomi lokola na ekomi bonzoto msala ya mulimo basengaka yango te ya bunzoto wana bakende kosia nga botyanga esika boye maloba papa danginda kontimana le 12 avril 1989 alobi ezalaki liseki te po ete azwa pouvoir wana ya papa Simon Kimbangu ndenge toyoki Matei po mvoala lulendo wana mama Mwilo apesaki ye na le 12 avril 1959 wana mama Mwilo apesaka mvoala lulendo epai ya papa Dangenda Kontima oyo esimba maka liboso epai ya papa Mfuma Mbanza papa dia lunga na Kiangani asimba kamvoala lulendo wana banda 1943 kino na 1948 aye kuzonga na Ngombe Kintsuka asimbila kango wapi kuna na Lukengo na le 12 septembre 1921 wana kokanga papa Simon Kimbangu ndenge balakisaka biso bana zunga ndenge balobelaka yango balukaki moye nyonso babotolaki mvoala lulendo wana mpona nini balukaki yango kokangama papa Simon Kimbangu avant akangama atombolaki mvoala lulendo alobi ete bato nyonso oyo babongami ete baya komona nga po bazwa lisalisi libikisi esika bango bazali tikete babika bato nyonso bazalaki na nzela ezala wapi o ndenge Afrique nyonso beti na Europe bato nyonso bakanisaka babika kaka na ngonga wana bamindele tango bamoni ndenge wana alobi faut chercher maintenant ya kobotola ye mvoala lulendo ndenge bazwaka yango bakenda yango ti na Nzundu kuna na Nzundu bagarde yango bien batie bapolisier wana bakangi yango na mal bien fermé tongo nango bafongola boye ezali susu te bazongi na nkamba baye kotortire mama Mwilu kofuye na ndako aye na Ngombe Kintsuka kuna eloko ezali te torture makasi wana koluka kaka mvoala lulendo wana ekeyi wapi na tango wana ekokobombama na tadi dongo tadi mpanga na mpangu eza kotambula eza kopona esika oyo bolingo ezali kino eya kofanda kaka na 1921 wana eya kofanda na ndako ya papa Thomas Tufumana oyo azalaki témoin oyo kolo Yesu na tata Simon bakutanaki awa na Yerusalem le 17 mars efandi wana banda 1921 papa Thomas Tufumana batungisi bamindele bayebaki kezaki pai na ye bakopesa ye mbongo pesa biso yango bakopesa ye boye ekomi kaka banda kofanda na Gombe Lutete ekomi kaka na mai oyo ya tombe esika papa Simon Kimbangu
azwa ki baptême na ba protestant ebongi ezongi. Peut-être mbongo topesaki lekaki moke babakisili ye mbongo bazwi ekomi wana ebungi bapesi rapport kuna na mbanza yango bakatoliki ke bino baprotestant boza kosekana na Simon Kimbangu okola aza mondimi na bino biso tokosala tu batindi commandant na bato no mobimba baye na lukengo na papa Tomatu Vumana amoni basoda bangi acede bapesi ye mbongo mais na se motema na yazo bondela torture ya boyi ngai te tenge ezokende ndengo wana na motema na ngai te leta nazokopanga leta bakomi kaka na biflication papa Kisombe wana oyo ezalaki na komanda ebungi ezongi na una lukengo komanda tango aye na bataillon mobimba beti papa Tomatu Vumana bazwi yango en tant que gouvernement. Donc papa Tomatu Vumana kakoloba soki kambote l'état lobi alobi bakomi kaka na esika wana kaka ebungi bazonga boye mbuta muntu akota na ndako boye eloko yango ezongi kaka na kwe wana na kusala nini akimi mbangu pa ya mama Mwilu ya kuzwa eloko na mama Mwilu te eyela kandengo wana te pouvoir spirituel koma zoko makana ndako atala basoda wana komanda bako balibi to kozwa les susu te mais to ko tikala ko beta yo kaka wana na 1940 et na 1943 wana papa Mfuma Mbanza papa de Alunga na Kiangani en 1940 wana bayebisi yeke na mikoleko ya yemoko papa Simon Kimbangu mikoleko ya lingomba ekobima kasi soki lingomba ekobima ekobanda nanu na nzala